bandeko o tu balingaka Manick de John to sepela ndenge Manick de John banda kutanaki na première dame Denis Nyakero changement total esalami mpo na ye bandeko toza mpe kosepela toza komona Manick de John Ando mama colonel sango invité ye na plateau na ye bayambi avec honneur na famille ya bien tozomona Manick de John na pesa tante na ngambu Chibango asigné ba contrat ya publicité nakola na ndako na ye plus Manick de John yango moni naza D6 na commercial mais don ya journalisme na yeba yango plus parce que nakola na ndako ya Hubertine Mbongo na kasongo moto akolobaki o Manick de John John oyo nazo devoir yango na bango azana moment ya mabe déjà na anda ya koko na sanda oloba mingi moto pa koloba na tikala orpheline trop tôt Manick de John vie na échangé moke okosa liboma vie ya Manick de John explosé alors bandeko likambo ezali awa yango oyo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandorete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo alors bandeko toyeba yango Manick de John po a continuer boye modèle oyo azali eza kosenga bato bolingaka ye bato boza pembeni na ye surtout bato oyo Manick de John ayokelaka asalaka confiance ezokipe tozala moto munene to moto muke ezokipe tozala moto mbongo to pauvre ezokipe pete ozala mokolo to mwana moke mais soki Manick de John apesako confiance ayokelaka yo en tout cas zala penepene na ye tala yo moko Manick de John ndenge vi na explosé aza na position moko ya bien alors ezosenga kogarde yango to komata lisusu pamba te eyebani nango eza pe clair Manick de John ye moko akoka pete tout d'abord akoka likambo ye moko te bien sûr yo koloba yo pe makambo sala kosalaka na mutu c'est vrai mais ntango osalaka na mutu eya différent kokompare yo na Manick de John te Manick de John ye moko alobi yango mpa sango ntango nalobaka na bino Manick de John akipa bana te ye moko alobi yango alobi keni piana mutu alobela ye mpenza sérieusement Manick de John internet oyo eza mbongo yeba bana bazongi na maboko na yo donc bana bakomi epai ya Manick de John eza te bazongi mpo Manick de John aza kobokola bango mpo bazalaki na babia siko babia aza te azongi na maboko ya Manick de John mais lelo oyo bozalaka pe na YouTube bomonaka Manick de John asalaka mbongo mais Manick de John kaka na 2023 oyo alobaki nini ntango ka baboyi ye kope na ye autobala mwasi alobaki bien ye moto akipaka ndaku oyo akipaka na bana na ye ezali Jonathan mwana ne ya liboso wana
Manik de John alobi alobaki na Jonathan nga mama na bino sina kipe mingi sikoyo yo muto bando kipe. Donc Manik de John akipaki me mingi te. Akipaki a partir ya fimbo na fimbu. Kaka partir ya fimbo na fimbu akoti hôpital ebele. Bowanda komona ye mpona kozwa bambongo alesi bambongo a poto eyaka susu te. Internet efutaka malunga te. Alors Jonathan mutazwa famille en charge. Po bo comprendre que Manik de John même ibana na ye azwa bango en charge te. Kaka ta muke wana. Donc ye moko bazwa na charge tia komi na 47 ans oyo aza nango. Alobi pe bien ye YouTube tango baza kosala na kisi njora aza komona kaka ndenge wana aya alobi akei ayebaki yango te ke eza ya mbongo tiani piana moto afungolili ye misu bien sûr akomaki kozwa mwa mbongo bakabeli ye. Eza très important makambo alobi na émission ya sango bolanda ye bokende koyoka bino moko. Sikoyo Manik de John ata Jonathan azwaka baleki ne en charge mais Jonathan asalaka pe makasi mama na image oyo aza nango efutaka pe mbongo moko ya malunga ndenge efutaki ntango akendaki na fimbu ndenge bata poto bakotinda mbongo na makambo tokoleka wana po Jonathan ayebi mama ne aza capable na kombo na musala oyo asalaka ekota ya tro. Jonathan ayebi leki na ye Prince Babia koyemba ayembaka na kombo ya papa na ye na ye moko Prince famille na bango ekokozala mpiaka te. De Jonathan azaka sima ya leki na ye Prince Babia comme mukala te mais comme grand frère alingi ba avancer. Jonathan azalaka mupanzi ya mama na ye Manik de John comme mukala te mais po mama na ye akende na position moko bien po ye azwaka baleki na ye en charge na Manike pe azwaka Manike na charge so ye Manike mbongo esili loba lokola kopene ya bali ta moso mbongo balotikala. Sikoyo Manik de John awa Manik de John azwi lupemba à partir la première dame Mama Denise Nyagero po nyonso oyo ezosalama sikoyo po azalaki invité pa ya mama première dame Mama Denise Nyagero. Alors tangu amati boye yango wana babengisi meme na sango atie na liste te bakontrat zwi mpo na bongo ata bato ya media bakendaki ebele me moto basali star na makambo bakendaki eza Manike moto bapusi pour amour eza Manike moto première dame asengaki boya na ye to sinape eza Manike basengaki soki première dame asalaki yango ezali une sorte ya bénédiction pour na Manik de John a explosé ndenge explosé sikoyo esimbi pe yango wana bato oyo Manik de John ayokelaka. En tout cas bosala makasi po mwana ne Jonathan Manik de John ayokelaka ye pe
Malik de John ayokelaka Jonathan tangu penza moye mosu eza te to mayele soki. Me lokola bakontre eza boye, bamakiage ezoya boye, makambo ezopesa boye, bozala sir bandeko à 100% Jonathan akoka kokontrole te, kodirige to kopesa baconseil na manike, manike ayoka tu. Na minute oyo Jonathan azokompanie partout. Jonathan makambo azosolola na ye eza baconseil te, eza kaka kelke ide o Malik de John asengi Jonathan pese ide. To Jonathan yebise ke namoni boye na boye oyo nde kokozala bien, mama yo moko pona. Mais sikoyo po bazala maîtriser, pona ko maîtriser Malik de John, ayoka penza a continuer ko développer. Ezosenga kaka Jonathan yimoko te, po Jonathan akokota lumbe lumbe na Malik de John te. Aza mama na ye, po Jonathan ata matisi ton akoyeba o azaka mama na ye. Donc eza bongo. Yango Malik de John position oyo akei a explosé. En tout cas bato ebele na moment oyo nde bozala ekenge na succès na komata ya manike oyo. Bo développer ba idée mosusu, bo tinda na makasi te poza mokolo ana 47 ans. Bo forsaka epete na makasi. Po ezate soko force ye okanisa yoki. O tinde na makasi okanisa yoki. Non. Malik de John ndenga zawana ayoka te deja. Soka banda ko yoka na bumwana mbela bota na 13 ans te. Soka banda ko yoka na bumwana mbela mela bimela mela te. Soka zako yoka na kibo mama mbela kota ba bombe te. Soka zako yoka tina mukola lelo nda soso mukite ki a kopene ya neva abalani. Po Malik de John modèle alela siko yawa na ebite na kansa lela ki onkaka ta onkoko na kufaki. Deuxième koleleza yangoyo na kadisa. Ou bien kolela oya kopende leki makasi koleka kutu okoko na kufaki. Donc Malik azabongo. Yangwana foko luka tous les méthodes o yako se sentir que boyende olobia solo succès nanga fona controlango na kokosoma même lupangu kaka na bandali na makambo na wanosala. Po Malik de John azana âge kaka teke alati bia bimi kitoko. Non. Azape na âge teke azoluka mobali moko turo ya bien oyo basalaki ne nemva lokola kei o basalaki ne nemva. Alors c'est quoi luka ya bien? Non. Iye makambo wana te. Âge o azanango makambo to bando sala pona bien-être ya bana na ye na famille. Un jour bana bakoza ndengeni ata bana ne bakoza na bavi na bango na mapango na bango. Mais ye fa compter yende mutako tshikela bana héritage. Bien sûr na yebi na b'Afrique bato ebele bakontaka nazobota bana poso inga na koli basalisinga. Alors tomonango na ba génération kuta lelo te, ba génération ya biso kaka, ba papa na biso, ba koko na biso, ba oyo bazelaki
soka boti bana bana bakoli basalisi ye tolandaka yango awa na YouTube mpo na télévision bokoki kolanda yango te me na kati ya YouTube tolandaka yango bana wana basalisa bapapa na bango te basalisa bamama na bango te na oyo ya bato mbongo surtout ya bato mbongo rien du tout ya bato mbongo moke kaka basalisa bapara na bango mpo bakoka koresir vie ya bapauvre bakokoleka mingi basalisa bafamille na bango ya bato mbongo toyebi nde baloba mpo tosangisi biso me ngai nakende classe na voiture biso lupango ezala clôturé soko bimi bakotunaki yapi ngai nayebi kaka bandal ngai babumbu banini nayebi yango te sangu nayebi yango kasi okende aéroport donc mwana moto mbongo atikeli papa ne héritage azosunga papa ne kaka na maloba wana likambo so eza te mpo mona bana bato mbongo alobi ke nga papa na nga azalaki na mbongo nga ntango na ye na travaye boye mpo papa na nga asalakisa biso ndenge toali toza famille ya mbongo yango nga lelo naza motu munene toza bato moko kaka fo tozala bato minene koko na nga na mboka azalaki na 37 ntaba etanke bato mosusu na mboka baleka na bade ntaba na basoso koko na nga azalaki na boye papa na nga na capital azalaki na biloko boye nga lelo naza boye mpo tozali famille moko te boluka bana bato mbongo moke balobaka bongo to soko alobi te biso tozolobela ye tolobi sirop azalaki na mbongo mwana na ye wabelo nde bomonaka boye papa na azala na mbongo atonga boye do tozomona bongo adokolo papa na ye azala na banki do tozolobela bango bozomona yango wana Manik de John ye alobaka pe bien papa na ye orke fo alakisa papa na ye ke soki akóla na bonne famille atanga na balycée belge ndenge alobaka soki lycée de Liège alors occasion epesami yango oyo asalela siko imagine occasion emonani bakomobenga ye Manik de John na minute oyo respecté na modèle mosusu donc aza na makambo ebele fo achange mpe ekotosa aza na mode de vie komema fo asala yango mpe ekotosa donc Manik de John eza mpenza nécessaire bandeko bondimelanga ka papa robot na sokisi awa botika na malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV.
Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga kelengi ya komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga kelengi ya komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.